musicien à quel est le sala bakana d'aéroport wana njil maneza va tomber le président chancelier de Zimbabwe akendaka silence azongaka silence mais arani pour azana bato ba rosala les communications bien tondé donc déjà président chancelier de Zimbabwe ba fanatique ba senga ba ko yambaka na ba aéroport ba fani nde ba senga raé les amis plus ça va déranger dans les blagues. Le président chancelier des Zimbabwe soit Titi Kine que va y éviter de se retrouver dans la Kine, tout ça dans l'épisode tu auras mal à l'aise. Ça tourner. Ouais non peut-être ça peut faire au goal là oui c'est normal parce qu'il s'y tourner. Puis ça nous tourner s'il était président chancelier des Zimbabwe ah il y a pas séjour. Chaque qui va séjour na il que tu as rejoindre to supposer. Nenga boto to check caméra ba belé. Azonga après 5 jours. Aroya sous après 10 jours. Ba to go jouer sous. Ça na ya ça sous moi une semaine. Ake pour 2 semaines. Arozonga les sous. Ba to yo jouer pendant 6 ans. Ba to ya 6300 fois l'aéroport de Ndjin. Ba mo na biso ba suspect et un problème ni normal. Ça la kanani ba to tonda ka boy. Mais biso ba to ba pour protéger biso na biso. Voilà, indonate zalaka nango mais komona répétition mikolo yo ezaka bazo répéter bien toko ye moko aza tondei biso répétaka bien répétition leka mabe te problème ezalaki bamisa drapeau mpe bazali banouveau recrut quand on recrute bango essaye kopesa bango temps bakanga répertoire président chancelier des Zimbabwe azali banzembo ebele biso sikoyo ezalaka nzembo moko te bokopréparé di nzembo boye na concert bafanatike basengi nzembo bino okanaki te bokopréparé bajete bopréparé basaint valentin bakoba na boyebi basengi bino chauffele boyebi basengi bino le mama d'abord na baza censé il faut barépéter répertoire ya président chancelier des Zimbabwe sikoyo répertoire ya chancelier des Zimbabwe seza lipa na nguba te répertoire ya chancelier des Zimbabwe seza lipa na nguba te raisonné bane bafeaturing ya bapapa wemba ti lelo des Zimbabwe mais chaîne yango na basali ozo soutenir président place nini kota soutenir président osera jamais dessus donc déjà to senga pe merci na ba fanatique ya président chancelier des Zimbabwe ba mérite ba merci na biso ba abonné bazana no muke mais to so beta ba vie wana déjà c'est bon tobeta tozala na se ya kate ata image okoti lelo tola somna ke bato balinga président chancelier des Zimbabwe baza pena bato mo vrai baza ba roboté baza bato na vrai po tozo talama mais bande kwa siko to sengi na bino po s'abonner siko bo bimonisa lokola ba abonner na biso to ba biso biso bo commentaire bo komela biso ba suggestion na bino ba remarque na biso yango to nango besoin bo tala biso oui c'est mieux c'est vrai to sepela mais siko bo bimonisa na ko s'abonner to ba ki to ko motanda abonner bo commentaire rappel sous bagé ngai Thierry Mawesi ngai Gilbert Dibanza ngai nani bo commenter bo komela biso et rosala Ibala Shakira bazalaki na musée national biso pe na bandeko musu na président chancelier des Zimbabwe tozalaki na bumbu siko ba musée na so Congo ba wela ville babika musée national kuna Lix bo avida siko président chancelier des Zimbabwe wela kina masengi na bumbu biso masengi siko ba caméra ba kanaki mingi musée national biso siko to sipa na ba président chancelier des Zimbabwe sala kina na masengi na bimani donc déjà la famille va s'épela qui siko pour la famille ba mona na Congo musée qui ka président chancelier des Zimbabwe siko biso mto informer famille siko ba musée musu bazala pe na musée national donc bon quand c'est la banque bête ba yaki na banque ba na musée national pour banque ba mona ki président chancelier des Zimbabwe na masengi mais tout monde a moi geste en plus wana coup de biso dans le belaraté oh les patron musique en Congo za chancelier des Zimbabwe voilà pour apex biso dans le ba montaté ah famille wana faut te protéger peu famille faut te protéger famille toi le ba moto déjà to bi réalité mon kili pas tout ça ba ko taté ba tabanyo ba bima ba tabanyo ba bima biso abeta soliste vela biso le fombo ba tabanyo ba bima pour mutu so bi Veza qui n'a pas $100 na tika na kaka. Musu ba kota ba veut pas de faire $500. Veza nyonga bila mana tika na kaka. Ayo yo ka mota ba tali o fela so fela ba militaire ba kena nga o ka bana mutaki zuba tika ta.
dépend ba air, ça dépend ba pays, place nyonso bozwami, bato basepelaka na biso biso pe tosepelaka na bino. Vraiment émission kitoko oyo koza pete s'abonner, liker, partager, commenter et ça là vraiment bien. Babi la carte à planète élégance et na mwana suka famille libota donc le résolution vraiment na ba deux chaînes wana batutu balingaka biso biso pe tolingaka bino. Un grand merci à notre président chancelier Désir Kwesi. Babi grâce no papa toza soki yoza te tokozala te babi papa bio papa d'amour elumbe umbe donc tout wana ezaka kaye moko donc la plateau nanga je ne suis pas seul je suis avec chamonteur babi o wapi alobelaka président chancelier Désir Kwesi. Si je suis même langage avec Montréal na kosenga sala entrée ya invité nanga quant à moi j'ai dit déjà bonsoir chamonteur. Ouais, bonsoir Nayo, Bianca Zanga, Mona Suka, ya famille Bota. Mbote na ba communicateur, ba communicatrice, nous sommes présents chancelier Désir Kwesi, na recité René Mitendo, Charmant Moujani, Deborah la Shakira, Bianca Zanga, Yomoko Bianca Zanga, Samika Amba, déjà na bandoko mususu pe bazali bana mboka, Omba Botongo, ba mbote ba tunio soda déjà. Et c'est un moment qui recoute à nous sur le plateau. Après, voyage à musique à la boutique au Salam, mais déjà. Voilà, Bitouna Yanga, Bitouna Yanga, ma réponse à eux, vraiment, tout est dans déplacement dans nos outils. Mais quand on a dit ça va mélomane, on est Dubaï, bah c'est jour dans Dubaï depuis des ouais, donc déjà, Bisso, président chancelier Désir Kwesi, Alexa Bisso, n'est pas bimara na silence, n'est pas zone à pays na silence. Donc Bisso gagne la maman voyage, mais nous sur l'équipe bien ensemble. Merci à la fanatique, notre président chancelier Désir Kwesi, la fanatique à planète élégance, il y a drapeau blanc, vraiment la partenaire notre président chancelier Désir Kwesi na Yemoko, papa bio patron financier, donc merci à tout notre assistant Ranga, pour va soutenir Ranga. Donc déjà nous sur l'équipe na Kimia, retour déjà Yango. Retour déjà Yango. Vraiment retour déjà Yango et puis bafana na yo. Ouais, donc j'ai na fanatique na ngai, bobenga ngai bokomela ngai bolinga ngai nazala toujours présent bomona ngai na ba média. Vraiment bolansa na bana bozala ngai na meki ko sala ma 10 jours mukeli ça peme na binote na moyebe na ke ba twalinga komona ngai vraiment. Merci na bino na ba appel na bino ba message, vraiment ça la kinga bien. Bon. Voilà, merci ça la kinga bien vraiment to kotanani. To mona kanani ba musicien. De par na bango ezakalango normal mais arrivé à musicien à quel est le sala bakana d'aéroport wana njil wana ezaka tombé le président chancelier Désir Kwesi akendaka silence azongaka silence ezalaka ni po aza na bato bakosalela communication bien kitondeli. Donc déjà président chancelier Désir Kwesi bafanatique basengaka ye bakoyambaka na baéroport bafani nde basengaka ye. Les amis sont dérangés dans les blagues. Le président chancelier Désir Kwesi a quitté Kin et que va se retrouver à Kin. Tous à la rap, dans l'épisode, tu auras mal à l'aise. Tu vas te les amis de chancelier Désir Kwesi. Ma bébé d'amour, ma planétaire, ma fanatique, nous sommes les chancelier Désir Kwesi. Nabisayo dans les chansons, nous sommes les chanceliers, donc tous à la problème, ma plateforme, nous se soutenons. Les amis de la bateau, c'est la réunion, le combat à chanceler des Kwesi. Maintenant, il y a un bon bateau, mais ça fort. Même quand tu as répété ma coulisse, tout ça qui m'y était. Tout ça qui m'y était au Saganate, le comité n'a point fanatique, je suis venu dans la porte, il a fait la porte à Ranata la reine. Donc, déjà, président chancelier des Kwesi, mon collègue santé là. Après 6 mois d'autre, donc déjà, cette fois-ci, voyage, il y a un retour, il y a un fanatique, il y a une inondation, il y a un aéroport. Non, pas de bayate, on est dans la famille à mission. On est dans la famille à mission, on est fanatique bayate. Dans la famille à mission, on est dans l'aéroport. Parce que on est fanatique, on est dans l'aéroport. On est fanatique, on est dans l'idéologie, on est dans la cala, on est dans la série, on fait rigoler, on est dans la mission, on est dans la wera. On fait dans la mission, on est dans la coffee. On est dans la série, on est dans la fanatique à l'aéroport. On est dans la famille à mission, on est dans la bango, mais puis on est fanatique de la chaîne à Baya. La fanatique va se rapport. La famille va aller à l'aéroport pour s'apprêter à chanter des symboles. Vous avez raté votre caméra, non.
mais mukolo ba fanatique ba roya opposant ba fani ba ya ba comprendre na que ba tu ba uchwa ba président mais arrive président chancelier des aussi sila c'est les kamingi hein sila tolingi pe to mona po de on ma to mona arriver à faire école to mona ki on map donc aéroport de Djilwana qui Kingassan wana plein craqué donc on a compris la président chancelier des aussi mais faire école à zone si tournée auto ça la tournée na beti ba concert à 6 zone ba musicien quand vous avez posé chancelier des imos 6 heures au États-Unis ba musicien na biso ba royal mukolo ba omona bon attends on a to penser ba ya te ba fama musicien ba royal ba fanatique ba musicien ba royal ba tu ba linga musicien ka posé chancelier des imos ba royal da biso pe mukolo kese aussi ça tourner wana penser ça peut faire go là oui c'est normal parce que si tourner biso na tourner silite président chancelier des imos aya ka ba séjour chaque fois que séjour na ele que te ka ko zwa to supposer nenga ye boto to check caméra ba ba ebele azonga après 5 jours aroya susu après 10 jours ba to zo susu soka yo sala susu moi une semaine ake pour 2 semaines arozonga le susu ba to yo zo pendant 6 ans ba to ya 6300 fois na aéroport de Ndjin ba mo na biso ba suspect et un problème ni na moi ça la rana ba to tonda ka boy même biso ba to ba pour protéger biso na biso na cadre protéger l'idée de resala mamboala te tourner ça 6 ans mais le drapeau bleu ça faut voter la répétition voyage mususu président il a uniquement voter la rep auti les tests na futi bien ayo voter la rep ayo répéter pe na bango ayo répéter des séances à zone donc je vais un aéroport plein alina zone tout le tika na va mettre concert tu es aux plein 6 ans peu ko ba kozonga kinya là déjà to ngolo ya mamango mukolo tourner aussi là wana osala makongo mais quand est-ce que tu tourner silite na moment ba beta ba concert mambo le kaka ba stratégie kaka bureau na quelques fanatiques to kendara na to tshaka pe caméra te inondation za nango na to tshaka caméra te voilà inondation za nango mais komona répétition mikolo yo ezaka bazo répéter bien toko ye moko azato ndei biso répétaka bien répétition le kama bete problème ezalaki mamisa drapeau bazali ba nouveau recrue quand on recruter bango essaye européen bango temps bakanga répertoire président chancelier des imos azali banzembo ebele biso sikoyo ezalaka nzembo moko te boko préparé di nzembo boye na concert bafanatike basengi nzembo bino okanaki te boko préparé bajete bopréparé basaint valentin bakoba na boyebi basengi bino chauffele boyebi basengi bino le mama d'abord de baza censé il faut barépéter répertoire ya président chancelier des imos sikoyo répertoire ya chancelier des imos ezali mpana nguba te répertoire ya chancelier des imos ezali mpana nguba te raisonner bande ba featuring ya ba papa wemba ti lelo répertoire ya chancelier des imos c'est la blague de l'an 2000 à 2024 président chancelier des imos ça veut dire combien de chansons vraiment donc il s'en siko ba misemo ba yesika faut pas répéter mais na minute on a senti bina ke ba koti da 25 chansons vraiment ça blague 25 chansons koti 3 génériques koti déjà yo moni répertoire zo lire siko ba yemba banzemo ba maîtrise ngo ba longola ba vokumba moko donc ba vocal so yemba eza nango normal mais donc déjà la minute on montre ça ya répétition à mon appena awa na milinga na putulu na mabola no so matalikolo awa eloko etika na cité exactement voilà tozoko bakara se kokoba vraiment balobi liker commenter partager émission okokanga pona yo mon côté partageons c'est pour tout le monde kota na planète élégance yo moto lingaka président chancelier des imos mais chaîne yango na basali ozo soutenir président place nini kota soutenir président osera jamais dessus donc déjà to senga pe merci na ba fanatique ya président chancelier des imos ba mérite ba merci na biso ba abonné bazana no muke mais tozo beta ba wana déjà c'est bon tobeta tozala na se ya kate ata image okoti lelo tola somna ke bato balingaka président chancelier des imos baza pena bato mo vrai baza ba roboté baza bato na vrai po tozotalama mais bande kwa siko to sengi na bino bo s'abonner sikoyo bo bimonisa lokola ba abonné na biso toyebaka biso apesi bo commentaka bo komelaka biso ba suggestion na bino ba remarque na biso yango to nango besoin bo tala biso oui c'est mieux c'est vrai to sepela mais siko bo bimonisa na ko s'abonner toyebaki to ko motanda abonné bo commentaka pe
bisusu bake ngai Thierry Mawesi ngai Gilbert Dibanza ngai nani bo commenter bo komela biso et ça la vraiment bien vraiment ça la vraiment bien et tout le monde président chancelier des Ngwesi azana Kinshasa même moko na bango auta kotika biso et bakondi elelo to ebité to moni absence ba mise presque belé to moni ba 5 mois biloni mais président chancelier des Ngwesi to tika le komona été bazaki même moralité to ndeni te zaki mambo attaque na défense matanga zaki des places na famille na masengi na bimani batu musu balala ki ba cheki podium matanga pesa ki na musée national na compte à l'état donc mutu ndeti shora mbe mazaki homme public donc matanga na l'état zo en charge mais famille babaki biso to kene na musée te to kolela pe shora mbe mana bumbu musu ba cheki podium siko biso na planète les gars na ndenga idéologie to kabona ki to diviser par deux ba mone ba René Mitendo ba Charmati Mujani bala Shakira bazalaki na musée national biso pe na bandoko musu na président chancelier des Ngwesi to zalaki na bumbu siko ba musée na so Congo ba wela ville babika musée national kuna lix bo avida so président chancelier des Ngwesi wela kine masengi na bumbu biso masengi so ba caméra ba kenda ki mingi musée national biso siko to sipa na ba président chancelier des Ngwesi sala kine na masengi na bimani donc déjà la famille ba sepela ki siko pona famille ba mona na Congo musée ki ka président chancelier des Ngwesi siko biso mto informer famille siko ba musée mso ba sala pe na musée national donc bo kan sala ba ma bete ba yaki na ba na musée national ko ba mona ki président chancelier des Ngwesi na masengi mais to mona ka moi geste en plus wana kutu biso to le belagate oh le patron musique en Congo za chancelier des Ngwesi voilà pour avec ça biso to le ba montate ah famille wana faut protéger peu famille faut protéger famille to le ba moto musique boy donc déjà to bi réalité à mokili bato muso ba yoko tate bato ba nyongo ba yobima bato ba nyongo ba yobima biso abeta soliste vela biso le fongo bato ba nyongo ba yobima pour mutu so bi Veza qui n'a pas $100 na tika na kaka. Musu ba kota ba veut pas de faire $500. Veza nyonga bila mana tika na kaka. Ayo ka mota ba tali o fela so bele ba militaire ba kena nga o ka bana mutaki zuba chikata. Parce que nyomba ba senga na ba chikata. La photo protéger famille. Ba no ba bi présence ya président chancelier des Ngwesi. Ba moneno ba banderole la soutien. Biso mettre ba banderole parce que na capitale. Comme a été ba banderole. Félicitations. Ça qui système moko ba musicien nyonso ba bete pa vena biso show Rambemba. Ba misa tu ba bete pas présent show Rambemba de soit qui bangona batakala bakenda poto en plus informer bato ba orchestre show Rambemba kenda poto faut ba muta memba mo poto chancelier des Ngwesi. Ah bon? Ouais donc muta akufi wana pas des Ngwesi ça mo payate orchestre na ye premier voyage président chancelier des Ngwesi même bato na poto même de orchestre na ye déjà bande ko biso ba colonel ba rataka ba voyage wana e ba mnalo ba yebi yango donc ndeko na ye yango akoko keno la na misé te faut la na masengi ba wana bena famille geste d'amour wana et les autres mécanismes pour mettre les solos mokié pour ya papa na biso atika biso total ba sortie médiatique na be biso ne moko kala ndinga zo déplorer ba biloko moko boy papa na biso kofi a pesa ye et ko sa ko mela ve wana kuta pesa muto a pesa ve ba longola musala bilamba o ya lata orchestre panzana et créer ba problème ko soutenir muninga il faut pour donc to yebite ke ndenge ni donc déjà molimo ya président la vision show Rambemba pe mana kimia bato nyonso bayebi kofi nde tolo babe bato bayebi na bango kofi bayebi ndenge kofi se comporta bayebi ndenge kofi azalaka yango bato bakamwa te bamona mingi président chancelier des Ngwesi ndenge azalaka nde mingi ye moko azalaka bien na bato nyonso mais asatachaka mingi pena na bato te nde tomona bato mosusu pena ya mipesa kuna ye azalaka na bato basortie médiatique pamba président chancelier des Ngwesi so ya koloba ezali atindaka biso to ya kolobela po to bacommunicateur na ye déjà eza moko baraison oyo esalaka ye pa misongisa nsima toyebi donc déjà tout ça la communication sur Rambemba te mais molimo nende epema na kimia donc déjà bato yo balingaka pe ve show Rambemba atiki bana atiki famille donc déjà moi tour pe kuna et ça la bien en plus atiki na orchestre beau soutenir pour orchestre ça la bien et ça la bien vraiment beau soutenir orchestre parce que artiste akei mais ba mandundu tala ingango ezali ka kufi na visa bato ba yeba ngwa linga ko beta na Europe nanga kufi bonga kufi na visa veto kundi na visa alinga mema quelques musiciens na poto ba ko beta na bango concert mais to linga to lo batenda ni mutelinga beta bango concert wana oza silence fait les carans na silence mais ba yeba ke via kufi na visa na ye via kufi na visa na mais to kamo micro to zo mona pompo miyaki aza tout moment na chancelier des Ngwesi kati nini baza nango oza caché loko nini bazo préparer pour toto komona mama na mubangi na chanson ya papa na biso
papa na biso Jano Binando nzembo ne te ko bima mais toujours mona kaka kole serré boto ebité bazo préparer loko nini oyo bazo batimisa na CC wana. Donc déjà ba tubele banoka sa popo miya kazala souté popo miya kabunga mais déjà na featuring oyo popo miya ki succès ko lekana ba leader ba orchestre mususu tolo ba lelo popo miya ki makaboli ndenge bendo son fallait memi et puis pas récupérer popo miya mais kasi ba visa place bima rapé ya ngwana ba to pe pesa ba visa ba on peut partir ko poye pas zolela na lobi na yo tolo ba ina ba tunos ba na popo visa ba luka président chancelier des Zimbabwe ba buka na te awa ameno rezala raté awa to la mambo wana te donc déjà popo miya kazan de ko président chancelier des Zimbabwe donc de connaître dans le monde musical de frère na ye ba beta ki na fitting nzembo simbi ba sepel na nzembo na ministre oyo ba tutu ba yembela président Jano Binando no ba yembela président Jano Binando nzembo bongo te donc déjà muta tenir biso rigueur azate nanu ba yembela président Jano Binando bongo te donc déjà apis nzembo zo beta partout na ba plateforme surtout rendez-vous na bafle po ba ndeko muso ba beta ka na ba plateforme na ba bafle ba beta raté moi biso tina ba bafle to zo beta donc déjà président Jano Binando coup de chapeau mona mama kuya donc déjà nzembo zo beta sikoyo idéologie le laisser sur le roi kalaté muta yemi nzembo na ye asali vocal na ye so comme na ba clip to so comme na ba concert ba benga muso royemba ngo so ki planète élégance to drapeau blanc rebeta concert so que sengi pompo miyaka royemba parti na yema morceau na ye aroya okata fenêtre ni na ya Paris yango so présence na na rep d'après ça d'aba tu bilingue wana ngi ni ko ça c'est normal za frère na ye. OK, merci beaucoup za frère na to bandaka to koma na suka mais likambo oyo ya président waze kwa batu ba ko betela ngo CT ma biso comme to ndie ba jango za na ba misaka la koto kuna ba lobi ko felo ndenge ngasaki papa na biso shoka bemba et koto pe bazo ko déplorer ndenge chancelier asunga ki waze kwa na nini memeli yombo. Bon par rapport à ba waze kwa ba kofi chancelier des Zimbabwe ça misaka la te chancelier des Zimbabwe ça nega génération wenge. Donc aza misaka la te par rapport na bango mais nzambe na sala grâce na musique na azumbongo na musique na nzamba pambolier na musique na assigné ba contrat belé na musique na a voyager tellement belé na musique na donc déjà m'amener à sala radio ce qui n'ira bien azala ba chef de valelo donc ce qui muta ba représent chancelier des Zimbabwe ça comme na mutu kilo to likambu ngana ko kamwa obi ne so musique à Congo ba tutu ba yebi eloko sila raté za ka nzembo ba nzembo musuba papa lutumba ba beta tilo le betaka ba maya ba nini président chancelier des Zimbabwe ça appelle ba les mamas d'abord azana ba chauffeur ba koba o betaka tilelo mais na so musique à Congo eloko sila ka mbango za ka générique o jamais ko ke na ba o ka générique mo ya kala tilelo betaka ka ça la succès mais ba toi comprendre le mot tilelo limbondo et le mwaka na marché ba comprendre le mot tilelo qui va se betaka na marché président chancelier des Zimbabwe ça betaka na ba générique ko sila raté na ndenge ni même pas problème na mamba moto conseil ya planète élégance te ya drapeau blanc te wala ya mamu na bango to le bagi déjà on a un problème visa luka président chancelier des Zimbabwe. Voilà, merci beaucoup to banato comme vraiment na suka président ba va retenir une émission ba to va retenir président chancelier des Zimbabwe ayaki auti poto ayaki pas répéter des séances na orchestre zonga na sous poto donc énigme pour la répétition kaka. Donc déjà merci na président chancelier des Zimbabwe pour la présence na des séances de répétition. Donc déjà après awa arozonga na il faut pas merci ndenge auti Dubaï. Déjà président chancelier des Zimbabwe ça lingera tout le monde pas déplacer. Il faut silencer kaka. Mamba ya na silence moko donc a so como loba o lobi ba ba so lo musute. Ya lingara mo silence mais merci na présence président. Au sala ta emotozi mutu ko ke Dubaï ozonga. Donc déjà mamba yeke ne bien nzamba pambola atala rotala ba ba comprendre yo sala boete. Donc o sa tivela koko na biso famille mais na ko conseiller ke na apiaka. Koko bela atala boete yo sala boete na koko a comprendre et bon ko ba chaîne. Donc déjà c'est normal. Awa to ka musala pas président chancelier des Zimbabwe c'est tout ça là. Awa za loka ba ka OCC ba ka DGDA ba ko FIDA ba ka musala. Awa za boulot a to ko meka te to ka coup de maître ya musala. Donc mutuno ça ka permettre la président chancelier des Zimbabwe taka yemo ka lo bango. Abiso ki mutu za permettre nga faut vivre ben intérêt. Ah ben abiso vivre en ben intérêt permettre ya président chancelier des Zimbabwe. Donc tout ça la valeur mon ba pa na OCC. Tout ça la valeur mon ba na DGDA. Tout ça la valeur mon ba na ba compagnie. Donc déjà awa za musala musique et pas na biso awa aucun service à coup de maître. Déjà normal. Merci na président chancelier des Zimbabwe. Mbongo na gagner la musique. Akabola ngona batu, akabola ngona street na bureau donc déjà merci na ba ministère qui va retenir répertoire à monene. OK, merci.
Merci beaucoup à Shakira de la presse et pourquoi pas Moulouba de luxe. Babi vraiment, moi na ma propre na ba na mike na ba kuna bango charmante jeune. Et pourquoi pas derrière la caméra Babi Bogard mon Moulou cardinal de la presse. Babi souvent c'est une émission s'abonner, liker, partager pour jamais de si vraiment ceux qui t'a pas sonité de remonter na. Mais là ça peut bambote na ngai et ça la bien sûr déranger te. Bato ba benga ki biso pour un programme à répétition trop bientôt. Donc déjà trop bana répétition publique. Boroya na bino boroya bozo grignoter bozo mela bota la répétition très bientôt avant président Zonga après sa programme pour la répétition publique et aussi la déjà mbote na ngai na papa bio et rumbe patron silencieux mon premier chancelier des Zimbabwe le patron de la musique à Congo dans mutango musique à Congo la musique à Congo patron on appelle c'est mbote chancelier des Zimbabwe là déjà patron silencieux mbote na yo le chancelier de la culture africaine mbote na l'artiste Popo Miyake mbote na yo mbote na Gilbert Dibanza monument Caroline du Nord mon vieux Gilbert Dibanza monument Caroline du Nord mutoloko na yo vieux azalaka te mutoloko na Gilbert Dibanza nanu na mona te na mokili mbote na mama Geneviève Dibanza mama Geneviève Dibanza motema ya papa Gilbert Dibanza mais ya kupa na ne eloko moko baswanaka te soki babandeli mokili tokosenga babota Jésus Christ babeba poto doucette lenix richesse napesi mbote na Lauriane Nguwa au noir Lauriane Nguwa au noir babijoutier nyonso ya Gambela bambote na bino mbote na Thomas Maketo na Irlande kasi message komi déjà donc déjà na Irlande Thomas Maketo mbote na yo Thomas Maketo JP Maketo Thomas Maketo alobaki ba répétition publique banda ba vivre Thomas Maketo wana eza message na ye alobaki aza fanatique à chanter des Zimbabwe public sikoyo e banda pour ba vivre ngo Thomas Maketo JP Maketo bambote na bino mbote na mama Gina Mabiala napesi mbote la mama chérie à moi si napesi mbote mama Sakina directeur d'un scanner CG Bidosenga mbote na yo Chito Kofere donc mbote na yo donc déjà batutu boza tellement belé pianiste na biso Arlak nde aza bongo aloka sardine mutu na ezaka na États-Unis nzoto kaka na Kinshasa topesi sardine na biso ya drapeau bleu Arlak mbote donc déjà Rededi cardinal de la presse batutu bolingaka biso dans Lino Film le pétrolier Jonathan Moboko Chimène balobi chaque ekendaka bongo esalaka bien donc déjà inspecteur Lino Film tokomi na suka donc Samika Amba déjà Samika Amba planète élégance et moyen beau ok, donc déjà, bye. Donc, vous s'abonner, vous liker, vous partager.